Ebandeli ya semaine malamu na mabota na bino bipai nyonso bozali kolanda Mag FM. Bonne fête na ba mama nyonso ya mokili mobimba. Mbote na bino Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke ba contingent burundais ici bakitaki kuna na province ya Nord Kivu na Goma pona ko appuyer FARDC ba ko bengana ba dongolo misu oyo bazali ko bundisa République démocratique du Congo. Bolanda ba détail na commentaire ya Elvis Mix. Ba soldats oyo plus d'une centaine bakozala déployé na Sake, na Kilorirwe, na Kinchanga na territoire ya Masisi. Et pa ya ba soldats burundais oyo bakomaki awa pona ko assurer mise en application à feuille de route zaki signé na Addis Abeba le 17 février et souligné que général Emmanuel Kaputa Oazali commandant adjoint ya force régionale ya EAC. Oya bakisi que ba terroriste ya M23 soutenu et pas ya Rwanda et sengeli ba quitter ba zone occupée pona kokende bisika balakisaki bango et sika pi bazalaki indiqué. Pe ya bakisaki lisusu ete bakosala manso pona ko assurer protection ya ba zone wana. Selon ba résolution à ba différents sommets, ba rebelle sengela ki ba amorcer retrait ya ba zone occupée depuis le 28 février dernier, mais tisiko eloko moko na inu salamité na kati ya terrain ba combat ezali kaka komata na ba différentes lignes de front. Toko kanisa que Burundi a déployé qui déjà ba unité na province ya Sud Kivu et pas wapi bazali ko opérer na bomoko na forces armées ya République démocratique du Congo. Et sengeli ko simba que Kenya pe a déployé ki ba troupe na ye ba Ougandais o bazali ko opérer depuis plus d'une année na Beni na Irumu contre ba islamiste ya ba ADF et sengela ki pe ba envoyer ba troupe supplémentaire pour na cadre ya EAC pe Soudan du Sud ye pe na ngambu na ya kotinda plus de 750 soldats pour na tina ya ko renforcer sécurité na niveau ya ba zone o eza occupé na ba djihadiste. Kasi na Kinshasa, force régionale ya EAC eza fortement critiqué na raison ya inaction na yango oyo mosala ezali komona na te selon bakinois. Forum d'échange citoyen ebaki na kosalema kuna na commune ya Kimbonseke oyo kumbamaki epa ya maître Caleb elekaki ndenge nini. Jessica Nzapo na reportage. Mobange na forum d'échange citoyen et salemaki na commune ya Kimbonseke na sel ya Sembaga epai wapi bana ya commune ya Kimbonseke basanganaki pona ko trouver solution na commune na bango. Thème nango ezalaki paradoxe d'une bonne sécurité de la population congolaise ka de la PSNC Ujana. Ebamaki na kokumbama epai ya Monsieur Caleb Wantuma Mantu pe Monsieur Roger Belair. Kasi boyeba que cérémonie ebandaki nanu na mwa losambo nyonso il faut nanu kokumisa tata Nzambe. Pe orateur ya conférence oyo ezalaki Monsieur Wantuma Mantu a explikaki ba habitant ya commune ya Kimbonseke pona nini basalaki conférence oyo ayebaki na ko expliquer bango pe makanisi na bango pona kozwa solution na o etali insécurité po bakulu na bazali kotungisa bango makasi kasi ya kokamwa ke ba oyo kutu bazali kotungisa koleka ezali nde ba gens ya la police oyo babengaka Ujana nde bakomi ko déborder population akomi kutu ko banga Ujana ke akbanga kuluna. Après explication wana boyeba que échange ya ba question et yebaki na ko salema peuple population ba posaki mituna na bango pe ba yebaki kozwa biyano na mituna na bango nyonso. Toye awa lelo na kati échange ko bongo ba maman bazalaki ba papa bilenge ba responsable aussi ya ba quartier ba chef de quartier bazalaki wana pour que to telemela phénomène o ezali ya ba Ujana baluka bazonga na droit chemin ko sana musana bango ndenge esengeli kasi bazala wana te pona ko déranger encore population ba ko faire surpris davantage déjà de ko messager na souffrance o ezali na kati ya mboka na biso mais bango si ba ko déranger biso peut être souffrance pour la souffrance na kati ya population. Voilà vraiment raison oyo omoni to ko sangana awa mokolo lelo et na kati ya autour ya échange oyo bengisaki ba jeune ba mama
ya papa pour que tu vas quand même résultat moko probante par rapport à oyo toza nango na kati ya quartier na biso. En tout cas, population ya commune ya Ngaba basepelaki makasi na forum d'échange oyo po bazali kolela makasi ba député oyo bango bavota batikala kosala eloko moko te na commune na bango. Na yango basepelaki makasi komona maître Wantuma Mantu Caleb asangisi bango po ba trouver solution commune na bango pe bakoma na sécurité na place insécurité et régner. Boye ezali kitoko makasi lokola ezali nanu ne bandeli balobi bako soutenir monsieur Wantuma Mantu Caleb akoba tina suka na makanisi na ye ya malamu oyo po commune ya Kimbontseke ezwa tranquillité ba circuler normal na ba heure nyonso oyo bango balingi. Avenue Deuxième République ezali na eta ya malamu te kuna na commune ya Kimbontseke. Jessica Nza azongi po na reportage. Route Deuxième République oyo ezwami na commune ya Kimbontseke ezali na eta ya mabe makasi oyo ekomi kopesa pasi na population surtout po baya na centre-ville bino moko botala ndenge nzela ebukani ngambu mususu esali érosion ngambu mususu makadam etikali mukie oyo ekomi kopesa pasi mingi ezala ba chauffeur ezala ba wewa bango nyonso bakomi na difficulté awa soki oyebi nzela oyo te tope oyebi kokumba te komeka na yo te soit okosala mama na accident ou soit okolela ba pneu tope okolela ba amortisseur ya mutuka na yo. Population bazali komituna 3 ans mokoka yango yo depuis nzela oyo ekoma boye ba autorité na ngambu na bango babeta bango mama na kara ezala ba député à côté oyo tope chef du quartier tope bourgmestre ya commune na bango atikali ata kopesa solution moko te likolo ya nzela oyo. Na kati ya commune ya Kimbontseke commune oyo ebibisaka na loba même un quart ya population ya ville ya Kinshasa. Mais commune ya Kimbontseke mama tozali vraiment abandonné na niveau moko ezali impossible. Nzela mso Kimbontseke ezalaki malamu kasi tango bato ya régie des eaux baye pona kosala musala bakasaki goudron pour que balekisa bato na ndenge ya kati nde ememaki route na biso ekoma na eta oyo ekomi lelo. Mais depuis wana mama tokende 3e année yango yo tokomona suite moko te. Population bazali kosenga kaka na bourgmestre na bango ayeba kofongola misu alandelela nanu dossier ya nzela oyo po nzela oyo ezonga ndenge ezalaka mituka e circuler normal po bango pe ba dépense ya ba transport esila babanda kofuta transport normal po nzela oyo ekomisa transport cher boye ezali kitoko te balobi bakotia makelele ti bakozwa solution na o etali nzela na bango boyebela kaka ndenge amesana kosala salongo chaque samedi. Bourgmestre Aimé Francis Lolinga o babengaka le bourgmestre du terrain kasi mokolo ya samedi atindaki conseiller principal na ye monsieur Roger pona kokita na quartier Pila ayeba kolandela ndenge population bazali kosala salongo pe kosala constat ya quartier wana. Bolanda reportage ya Enoch Mafuka. Lokola azali na souci que commune na ye ezala propre alobaki akofanda kimia te, il faut population ya commune ya Ngaba bayeba notion ya salongo lokola na kala. Na yango, le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga lokola azalaki absent ayebaki na ko délégué conseiller principal na ye na kombo ya monsieur Roger Patrick Bolimba ayeba ko kita na terrain po atala ndenge nini population bazali soki notion ya salongo ekoti bango deja. Ayebaki na ko kita na quartier Mpila po na kosala constat
kasi ya pasi ezali ke tangu akitaki azali kotambola na ba différentes avenue ya quartier Mpila ezalaki ye pasi makasi komona ndenge population bazali kovivre na bosoto kaka ndenge bozali komona baka niveau boucher na ndenge ya kosakana te ebongo ba avenue awa neti tozali na avenue baka na bota la modèle salité ezali awa ya kosakana te fulu na balabala kote kuna bazwi fulu yango pe batumbi milinga na ngambo mususu mai poto pe salite tangu bakomaki na avenue Kikwiti kuna nde pasi na pasi avenue ekomi nango muke a cause ya mwa ba érosion oyo ezosalema a cause ya mvula oyo ezali kobeta mikolo oyo fulu na nzela population awa bazali ko vivre na bosoto ya kosakana te salongo awa babetaka yango mama na kara ebongo tangu bakomaki na tunnel oyo botala bino moko modèle salite nzela kutu ezali lisusu te mai ezo circuler malamu te tangu bakomaki na pont oyo ekabola commune ya Ngaba na Elemba pont etondi nango nde na babouteille ya plastique salite awa ezosenga mama na curage esalema awa naza koloba na kombo ya président de la République et ye moto atindi a délégué bourgmestre na commune awa et bourgmestre atindi ngai na ba agent ya la commune autre travail na rue na bango pona totala makambo nini tokoki kosala pona tolongola salite na commune na biso ya Ngaba mais tokobanda na balabala oyo avenue Mbakana oyo kozala avenue phare na biso eloko bana Ngaba bako retenir lelo ezali tosololi na bana na biso ya quartier ba jeune garçon ya quartier na ba papa na ba mama ba jeune sous bazo benga ba kuluna mais basololi na biso lelo kitoko na esengo donc eloko bako retenir que pona to bongisa commune na biso ya Ngaba entre autres la rue Mbakana ezali bango il faut ba sunga biso pona osala yango sans bango l'état azali zéro. Conseiller principal ya bourgmestre ya commune ya Ngaba asengi na population bayeba kosala salongo bango moko nanu na environnement na bango comme ça tangu l'état pe akoya akosala lisusu un plus po bazali na posa Ngaba elata elamba ya sika na bavenu pe na ba quartier ekoma commune ya propre koleka ba commune nyonso boyoki dossier oyo ezali à suivre. Esi eyebana sel hôpital oyo eswanyaka kitoko ezali centre Dominique Leker kende kuna okozwa soin ya malonga ndeti okendaki na États-Unis nzoka nde ozalaki no kaka awa na Kinshasa bolanda annonce Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie endoscopie nyonso wana
kaka po basunga peuple congolais passion na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hospitalité benga kaka ba numero oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Studio Liloba eye kopekisa bino kobima libanda ya mboka mpona kuenregistre balbum tope ba maxi single na bino. Bokende mbangu na Studio Liloba bokozala dessus te. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single kimambangu na Studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo bakita, ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis, nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na Studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Centre Café ke eye kosunga population ya République démocratique du Congo, surtout mingi ya ville province ya Kinshasa, grâce ya appareil na bango oyo bango moko babengaka prophète, ezali ko détecter maladie nyonso oyo batama na kati ya nzoto bolanda élément oyo. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele, presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musubazo kende ba poto. On domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikalaki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Tingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola
to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko detecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyonso. Okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozuwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Esmicom, seule université oyo ezali kotangisa kitoko makasi kokende bisika mususu te kende na Esmicom okozala desu te. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce Esmicom, école des métiers de l'informatique et des commerces, et Opangusa Baparan Maya Misu. Awa, Okomi Tungisa Mate Pomwana, Akotanga, Lolenge et Logobani, grâce à ma professeur Yamalonga, Oyo Bazali Awa, Bazali Kotangisa. Toko, ote ba point sexuellement transmissible ezalaka nango awate esengi mutu ya mwana esala po amérite diplôme oyo kolita awa na oyo etali bafaculté Esmicom ebongisi bafaculté lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe baoption misusu. Basal ezali bien équipé pe bien aéré côté munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom. Otuningai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta Esmicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na ba numéro oyo 089 52 42 819. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci minina équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima ya caméra tozalaki na Torrens Atibu elongo na Samuel Ilunga bangonde mutu babendaki bilili ya lelo kitoko makasi na montage tozalaki na Peta Francis kasi bokuna na régie tozalaki na Danda Cruz elongo na Detemuya bazalaki wana pona kolanda ndenge musala ezali kosalema kitoko kaka ndenge tolobaka nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana maloba ya papa na biso Maître Billy Malua Cléophas ngana bino tokutani mikolo ezali kasi bonne fête ya ba mama nyonso.